eza ya koyinda na boy na ngate ba chaîne ezali ba YouTube eza partout mais boyoka likambo chaîne ya sika kombo nango nini na kati ya Suisse basi ya Congo News ya nani bel milka mwana muke abeta kambonga bongo biso bakolo tobina la femme forte bino nyonso botalaka kaka basi ya Congo parce que oya kosala kuna eza sombo elengi ya boye kona chaîne oyo basi ya Congo News. Ok. Ba mama ya poto et senge to vandaka na poto. Il faut yaka otali. Malgré ne bolobaka na kokoka te moto bona boyaka koka. Koka na ta 1 mois. Koka na ta 2 semaines. Ça na ta séjour no mo 21 jours. Otala. Yo kanzata muso ke Kinshasa ndeko no mo botika ba mpiaka. O kanza ozela lelela yo O lelela o te. Bino ba vina bino fozala ke 2021 ozota 2031 après 10 ans yo calcula ka ser mo boza à côté na bino ana 31 ans yo za 21 ans ser on déjà parti à 31 ans abandi déjà koyemba papa olobi nini pona libala nanga yo siko oyemba nzembo wana te au travers ba comportement na yo ko kantate ke yo koma na ajamu ba msuba ofinga omoninga azali ngwele biso toza mangwele lelo na bato bazaki na mangwele te bakomi na ba 41 ans. La mingite oyo aza artiste notoriété na ye ezo permettre aza na kimia mosusu ezali soko aza artiste pour na a changer habillement mosusu a changer elobeli mosusu azo permettre les sous-soutés batba pour ça na pembe na ye oh lipamboli est-ce que utaka e bante que soit lipambola modèle nous allons attends on a zali moi muke bando le bon client fan de na 2000 biso ne se va biso se ba ke fan mais lelo na 2000 likola 2021 e baksa donc so muto aso kanisa lobité lobine uzamala muto comme na théâtre babandi ko benganga Kalunga Kalunga qui veut dire mutapesanga kombo Kalunga ezali président na Ngelombe et l'axi muto akoka